Ouais. Aïe. Balali. Hein? Mbote mingi na bafani na batu. Balobi maman présidente ma présidente Lema. Hein? Président ma Villanova. Hein? Babi mtakani masolo tala kaka. Balobi ba mbote na mingi na bafani na tout. Na ibozana, hein? Bozana bozila. Donc mon président donc la mbote na mi doso na tiki ese ke na balobi Zorobabel. Babi wala mon président, hein? Babi qui kedi mutema mama chanter tela la femme Cindy. Babi Cindy a komeleza ya kosokoleza, ya kotungula, ya kotumba. Hein? Babi maman a sa panique na matete, akangi matete. Babi mama chanter tela la femme Cindy. Donc on pesi mbote na nga Marius, hein? Babi Marius, bisika mutema eleme lalaka. Donc Marius Kipulu, un gros bisou. Papa na boza kanda. Mais kanda na nga ramno kitango. Papa n'a la téléphone té. Ba yo kadulaire. Ba jaloux balali. Ba biso la bois ki libanga Marius ba jaloux ba télémaka. Ba za kovimbana. Biso to zaka wana quoi. Donc ba fan na tout, hein? Donc quand na lobaka comme d'habitude. Boyebi émission ya Stade Tabou. Émission ya Stade Tabou boyebi to lobaka eloko na kombo nango. Donc ba yo bozo zela. Mais bozana pour nous dire Ritile maye ya personne. Donc Ritile mazo réclamer kaka téléphone na ebungaki. Donc bino ba bozo benga na numéro wana liboso, hein, o esuka na 966. Donc bo benga ngote. Ba c'est la compte n'est pas mutu mususu. Donc so bozu c'est bozo mutu mususu. Donc numéro bo mona siko eza fichier, hein? Ya mwana nde ya ngai. Boza posa na nga benga ka numéro. Wana boaki sa ba jalouta. Bakoti makambo. Donc il n'y a pas de problème mingi mibali na biso. Mibali. Mibali na ngai, mibali bomba etanga mafuta. Nazaka fier. Hein? So ina problème a popo mibali. Donc propriété pour na mibali. Hein? Donc lelo na liba papa papa balinga Ritile Lema. Hein? Ba jaloux, bakoti makambo, ba windi pe ba yi. Donc Kolba mingi banga passe. Toni atakaka. Mingi na papa. Papa est-ce que biso oza propre et kontaka? Hein, oza propre. Oza na mbongo te. On est là gravité mais soin na yo kaka ezo compter. So tinda mama, hein, apusa na ka pe na yo. Parfois oza propre. Propre bandi peut-être la souki na yo, le souki ça bien manzaka maboko, manzaka makolo, hein? Bota mo propre kotaka. Ota la mine nous a kitoko. Et ota le lait mo s'exprimer bien, hein? Et ça la pe kitoko so pe na ki na s'exprimer na mutu mo ba ça odeur moi bien. Donc papa faut kata sa samba na yo. Papa faut ça et l'eau quoi si donc tu bengi sous vêtement tout décalé tout cycliste, hein, sous kilote na yo ils a la propre au moins va gérer mi bali mususu aka na sous kilote moko et papa na ngai kana kitoko na ba mona yo ba mona papa libanda kitoko na kati mabe makasi donc so za la ka bien au ça propre ba na sous kilote na yo. Papa osa décider papa moi si. Ba jera mbali wana. Ba jera mbali balinga ko tsa singlet na se, ko tsa t-shirt na se, eza bien te. Papa ton ngata chérie, maman faut za prudent. O bongisa papa. Yo tika papa la taka yemo. Donc soit papa o ko tika papa e mo amilaka. Papa e mo ami bongisa te. Eza dignité bana nzambe. Et a dignité quand dit lobaka. Donc lukaka obanda ko zwa soin vraiment ya mbani na yo na katanda. Otelie mai na tongo papa sopoli. O servir moiti. Hein? O bantu ko landele bilamba ko lata. Ce qu'ils a repassé te mokile o monde qu'ils a bien repassé. O pesi ya lata. O bantu ko zwa papa soit papa na ba single na sous-vêtements. Hein? Ozo saba biloko wana. Papa ta bozali na lupango bozaki si en porte so 4 portes. Ton papa so bima libanda.
Mon se ba voici ba sentir bien que té. Ba gens za ka propre. Ba mboso za ka propre. Hein? Tout ce qu'on pas Didi za propre. Il va nous gêner. Ba ningo batika bete basala ngote ba ko ba copie oyo sala. Na bisa bino ba fan nanga, bana nanga, ba ya nanga ba papa ba mama. To kopera ya malamu, ki ya mabe. Ya mabe to buaka. Mais loko omona ke ba sa implice na bala ngao, yibango. Copie ango. Yo copie kake. Yo otika rapport tinoke papa otsa muninga pona kisongi songi. Yo swanaka, o maltraita mbani na one miso abatu. Eza dini. Tonga na ndaku na o bisiko vanzi. Bongisa. Nga so na ki santé na moni tel mo baza propre na Hollanda. Nga pe na sabo, ba yiba maye. Yo siko yebi tout, madame ti connaît tout. Eza gênant peso gêner yo moko. Donc, si on a biloko wana des fois, mobali a osana confiance na yo. Papa tele, moi va parfait sans peut-être il y a 1000 fois qu'on a 100 fois attendre ça on va chance. Au somba. Pour qu'à osa moi, ouais, on m'a dit à moi bien. Donc papa faut osa propre, ça que tu toi quand on blague maman faut ça papa beau. Télé plateau, il est qui n'est papa. Papa il m'a repé son monde que maman ça tu peux te passer battre à bazar. Ozara yo mona ndako est-ce que maman doit chaque jour elle ko bongisa yo te yo moko linga o misalo mpe sa vie donc maman pas zo ko te ndako mbena nga célibataire mais ndako ya propre ngana uta musika tina ko bongisa ndako chaque jour a des fois yo moko faut ça la pe bongisa ka to mona pe ni bal balamba bazali ni bal balambi moi c'est pas lié et non kana kata bongi. Mais ça te que le lit que papa faut lambaka maman yo tikila papa va lambaka linga ko bongisaka linga ko bongisaka papa na ngai ba papa boa kitoko wapi de boza kitoko pona biso pe toza pona bino izaka te ke ozaka salite ma to ina biso tout ça problème ndetsingasko ndetsa lem na to ina yo ne na yo ka bololo na mafuta. Na madusa zolo na biso faisait la propre. Pour ma caresse, le lait me qui paraté. Et le monde a quatre monoko. Et il remarque des autres qui veulent passer au fibre. C'est aussi dans ça qui n'a pas fibre on dit non les molons bénis. Et on se fait propre dans la facilité on sait babi loko wana. Ils ont compté na quatre amour. Ils ont la kanda. Papa le manobu ya lata ka kumna papa zo bi ma chemise chiffonné le ko ekuti na murangando papa bi ma chaussures za bas ba bonisité poussière ketch saleté si men non za pembe mais et comme ba porte pour ozora sur papa te papa to makinda ka luka ko zo ta ya contrôler blo papa to ma ya ka luka ko contrôler est-ce que ninga kindela kinenga zongeli to ninga nobite ke tout ça ma bo papa na poche te il aura pas pesé à yo mais qui va la poche en bas babilo moi bon ils ont compté na kata amour et compté na kata bolingo ya ngo mi batela boye ba ko bomba ndaku na bino na biso ba ona to poti pété tozo kama ele pa bino ba to boza na kati na bino ba to boza na kati bozo ma ele pa biso ba to peto ali banda ko mutu azana kati azoluka ko bima o azana libanda oluka sani akota ndenge nini ba mama na biso bazala banda kama bala na bango ngapi na oluka na kota na ke découvrir oh mama na ngapa monaki siko so za sagité est-ce que kunyata kuna okota to okota te ba fan na ngai na lo ba comme d'habitude na lela bino pina. Donc les na ko beta li sauter que tout ça va venti na ko beta sauter so ndenge nini mais beta petit na bi que tozo mata malema pour papa bengolo bela ka ba mama mama biso boye donc on monte pena na yé pona ba papa pour papa ne ba sala ngai ba mama baza mukiba papa bazebele papa pena bazo sala pona vivre
yango na obeta ka CT numéro boyebela kingai ya 966 bobenga ngo lisute boso bobenga bozo ngati bozo mutu mususu au la compte nanga le numéro bomoni onde yango na yangai yango mona ki soit papa ezo compter on ba dossier ki mama azaka pembe na yo akanga na yo et le sert pas blo maman na posa peut-être ya rozana na yo azana na yo à cause ka ki ya propre na yo te odeur na yo maman ko kanga kanga na nzoto ko simba simbo na nzoto mais ça c'est propre est-ce que maman est-ce qu'on appelle temps yo kanga maman na nzoto te on simba yo pour amona ke o biso odeur bien te ya mona ozo pesa mwasi ozo ko embrasser mwasi to pesa bise to s'exprimer pembe na ye maman ti lo mpanzi kwani amona odeur o biso odeur moi bien te on quand moi pas boya te ke koto na yo boya na sema pekano o misa solo moi bien te le babilo ba propre na compter pas maman to moza propre moi ki na okanga mana yo et ça ke boko bala beta boko bala bolingo yo singa pour moi ki bazali ko sole okanga kanga yo ni mabiso wapi sinambe to pela beto ka pisika to zalaki to ko mabongo yo mona kisinga benzi mama seni abendami abazo sani ko sala bisinga ki bosala mais soki sikoza sanité est-ce que mama pena akokanga manayo auza pembe na yo auza ka musika na yo yango ba soin to propreté et pas mobali et ça te soin ça pas moi te et ça pas na yo mobali yango la fois passée on te voyait sabino papa poza propre ata oza mobali mais to mo yebi ko suba faut yeba ndeni ya opangisa peni na yo bino pe botangisa masuba kwa biso ba basi ça te biso ba film to ko opangisa nzoto la biso et ça bela bino mibali ebi ke na tamboli na toki faut ozopeta ya sokola ya boba mai na nzoto noso wana ezo compter na kasa bolingo ezaka te mama ka faza la soin yo za no santé to osala ba une semaine to 2 jours pas une belle soupe une semaine pe sur la nuit akata ne ka makolo na elongisili dans un terre boba mai na nzoto te to mo yo sokola ki nzoto ifunga mote o moto za ta et tu faut zapika bien to mo belle soupe ba loto ba nini azorateur pour ma foot à thé donc propre ils ont compté dans le sens que propre faut aux ala partout au kin toi nous a propre ça beau ba mona ke muntu ala propre ça va lisa ça va beau mona ça mona ke au kanga mana yo za peni na yo si na katanda o mona ke mama za ka pembe na yo mama zo linga bo za la ka po a mona ke oza propre ça bien yo mona ke même ka biso na ce sentiment na to mona ke na mumba na ngaza bien na sentiment na qui est au parti tout solo là ya on ma biso na étape peut-être ya caresse que na caresser mbaye nanga tout le monde était pas caresse on qui na caresser mbaye nanga pour maman couti déjà oza bien mais ça aussi comme makuta oza bien te ata caresse wa sala monte a même on étape caresse si au monde que beaucoup petit niveau bo sangsani nzoto mais so siko maman za ki salté to papa za ki salté bosé eloko wana te donc muto ko za salté to maman za salté papa za salté si bazaka bata salté pasa eloko wana siko na yo muto amta propre o yebi ke ngapela vana mama tuna sangana mama fona sokola ne de force ke ne bima ki o sokola na yo mais mon ke papa yebi te tika suna sokola mbali mso ba comprendre makambo a mon pela ke moi si na manda za baza propre to moi si pas mon ke mbali nga za propre wala asokoli mais ani so asokola mais à mon dos comprendre ma campagne t'as pas de compréhension au soir la souvenir c'est au bimaki ba blo moi bon moi ba te ke yo okola là na nzoto no mais ça na mai et mais ça na sokola de mais ça na propre parce que na mon dos a salité a mais ça na loko na te moi pas ça na mo exacte parce que na yo mon doit propre il faut pesa peka nzoto no peka za sens c'est ça ka propre tant union parce que na te petit ka mo salité air union on a le que na binamba to la faire la soin na ba souffrir on fait la soin na ba singé nous fait la soin dans sens que et contact na bolimo et on sait que maman fait la propre papa la propre ata ba pa yo ba yaki ba kuta na no propre écoute no propre ça ka te ba kuto ça te ba ntiko bonga mana miso ba pa o ba yewana donc eza bien te donc lingaka o ba na ko sala bilo mo o na o sala te o ezala te yo linga ko zalisa ngo na kati ndako na yo
na bisiko vandi mais na quartier ba mona vie wana za kaboue c'est wana za kaboue donc to mesana ko sala ba biloko mo o eza présentable na miso bato ke o eza mabe na miso bato donc to mi batela to mi bongisama biso moko afa mutu akobongisa biso yo mo linga obongi o mi bongisa pour moi non ya na ngati na sombelo savon moi na yati na tokelo mai na sokola yo po yati o sokola nga donc yo mo nde mutu linga o mi sokola o mi bongisama donc on a tout perdre mabala ka bopo oyebi ko gérer makambo na yo te soit ndako no oyebi ko bongisa te donc nyonso ya ndako na yo oza kotika ngo kaza kwa kotika ngo ka boye muno so yeba ke papa na mama babebanaki yana mabala mususu ke babetri ina ne bana bakota lipa na to sika ka voir na bango te ezani ezaka secret baswana na bango mais baza na maîtrise moko po yeba ke baswana ke za passe roya be mpaya pa yeba sola même morale ezeo basaki bazaki oswana te mais on mettait en paquet à manifester kanda linga ko sala biloko wana ndaka libala na yo muntu za so mon papa yo manifester kanda eza dignité linga ko manifester la joie toujours donc c'est un mot qui fait mon anaka donc aujourd'hui papa ba comprendre te ba to ba sola qui pasteur ba tout ça bien boy et qui ngandi mais toi pas pasteur aye po ate abino to on dit ko pesa mal ba tala papa boy papa mon ke moi so dans expérience ko le kamba to mbala dans expérience ko le kamba moi si dans sens que na makanisi oh ba bengi sine biso to ba hotel biso ba osala mo lo mo bo le ba biso mais na écoute bango ba na problème mais ba zo sika ba za bien ndi ba moninga donc olinga te erne so problème eza kana benga ya twani na benga ya tinganzi aya ko bongso bala yo mo mto bongso bala na yo donc biloko wana bolingwana lo ba ka comme l'habitude de na yebisa bino tu as encore côté tu as resangisa tu as kokabula binote tu as pe ko panza pete tu as pe bandumba te tu ya kande to sangisa to zo oya bino pozo oya biso donc to za la ka même moral de to mesana donc mingi na lo ba fan nga bo s'abonner vraiment bo s'abonner bo bien ka le numéro o bo moni wana mais numéro ya kala bo bien ngate parce que mutu so sela ngo bo moni o nde ya ngwana ya ngayo. Donc, bozanga te ko s'abonner kaka, hein? Bo s'abonner kaka parce que donc na lela bino kaka, na lela bino donc so bozo s'abonner et bozo sala ngapika grande fille. Donc bye bye.